Bonsoir, bienvenue chez Irsil Botelwa TV. Mbote na bandeko nyonso oyo balandaka Irsil Botelwa TV. Bonsoir na bandako na bino, bonjour na bandako na bino, bon après-midi na bandako na bino. Wana boyebi e dépendaka kaka na air oyo okolanda analyse to émission na biso. Bandeko na nga balobi trahison awa ekie ezongi mama Milo, pourquoi ça? O kapenza mama Milo alelisi Belle-Vie, mama Milo alelisi Belle-Vie o batu bandima kite ke mama Milo akoki kolelisa Belle-Vie. Dacosta, mama Milo, au trahir, vraiment, eza kitoko te, epesi kitoko mingite. Alors, merci ming na bandeko o balandaka Irsil Botelwa TV, merci ming na bandeko oyo nyonso balingaka Irsil Botelwa TV. Bandeko nanga lelo na elibino likambu oyo, en tout cas, eza pasi mingi, histoire oyo, eza vraiment likambu moko ya pasi mingi. Yango soki okoti kowe la kobimate, soki vraiment ezambala na yo ya liboso okoti na Irsil Botelwa TV kowe la kobimate, abonnez-vous donc, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager ba émission na biso. Merci na baye o ba partage ka ba émission ya Irsil Botelwa TV. Merci na bato o ba commentaka ba émission na biso, boza vraiment ebele oyo bo commentaka, oyo bo partageaka, oyo bo soutenaka musala na biso ekende liboso nzamba lola a mona bino. Lelo to ekolobela likambu ya Belle-Vie, ezota la Belle-Vie mama na biso Milo na Dacosta. Bandeko nanga, qu'est-ce qui se passe entre trois autos, entre trois bateaux na bino na miniature nangai eloko nini oyo ezo leka. Confusion totale, car ande balobaka confusion totale likamba kimutema mabe nde ezo renie awa nakati. Bandeko nanga, eza pasi pe mawa. Eza vraiment pas si peu mawa, eza pas si peu mawa. Alors histoire oyo, eza histoire moko e bandi déjà mabe, donc mama Milo a bandi déjà mabe, a bandi déjà mabe, donc eza na chaleur moko pas possible. Histoire oyo, eza histoire moko e bandi lelo sur Belle-Vie TV. So ke pena na Belle-Vie TV, to sala ki ba plébiscité na asu, to sala ki ba plébiscité ya théâtre wana. Tout ça qui déjà ba publicité il y a théâtre oyo titre nango ezali bongo surprise. Alors surprise oyo eza vraiment matata bandeko nanga, eza matata. Bandeko nanga, théâtre oyo e bandi mabe, e bandi show, e bandi moto, e ye banaka ke e kozala likambu moko opesi mbwa aboyi. Kaka na e bandeli déjà mama Milo abandi kolelisa Belle-Vie, tito koma na kat. Tito koma na suka ekozala ndenge nini. Poto moni deya na début déjà boye, mama Milo abandi kolelisa Belle-Vie, mama Milo aboyi Belle-Vie. Tito koma na suka ekozala ndenge nini. Mama Milo aza mama ya Dacosta. Mama Milo aza mama ya Dacosta, mama Milo abota Dacosta. Alors bana famille moko ya bien, bana bango na famille ya bien, Dacosta pas na moi niveau moko élevé, aza na vraiment na famille moko ya bien. Anti dono mingole la tour oyo azo jouer na Belar TV. Naomi Ngolela aza lokola mwana moko ya mutambongo ka nde ba omona ka na ebite babi l'apparence trompe na ebite soki na katikati ya théâtre et ozala nini. Alors Naomi Ngolela ayaka epa ba Dacosta selon mama Milo. Posa na ye ezake Naomi abalana na Dacosta. Mais Dacosta ana bolingo mona kati ya motema na ye. Ka nde baloba bolingo mo evanda pe na motema. Boyebi vrai amour Baby bolingo solo weza pena olingaka mutu pa na motema na yo siko na kati ya motema na so ba pasoli na misisa mo na kati wana bolingo wana ekota evanda na misisa wana musisa wana so ba pasoli yango lisusu na ba vena mike so ba pasoli donc bolingo ya Dacosta epa ya Belle-Vie eza bongo. Dacosta alingi Belle-Vie tellement. Dacosta alingi Belle-Vie makasi, mais malheureusement maman na biso Milo alingi Belle-Vie te po Belle-Vie aza na position te. Soit disant que Belle-Vie baza na mbongo te, soit disant que Belle-Vie baza na eloko te, maman Milo aboyi Belle-Vie po na bongo. Alors makambo oyo eza makambo déjà esala madea na ba famille.
eya na bamame ebele bazalaka soki aza na mbongo mwana ye mpe faki ebala kaka mutu ya mbongo pour ke basangisa mbongo mwana ye akoyoka ebala mutu aza na eloko te donc kaka nde balobaka bafamille ebele bakoma kokanisa kwa bata ya mobola babala na bango bamobola bata mbongo mpe babala na bango or bayebi te bolingo eza coup de foudre yaya bolingo elingi so mutu mo boyeko okana même pas kolinga eza bolingo kolingiso mutu moko oyebi te oyebaki te kokolinga olingi batalaka mwasi te ofaza so na mbongo so pe ndenge te dacosta alingi Bellevue makasi me mama na ye Milo alingi Bellevue te bandeko nanga chose grave likambo ya somo botuna nga eza nini likambo ya somo bandeko likambo ya somo oyo elelisi mama na biso Bellevue Kandi likambo ya somo oyo esali Bellevue pasi bandeko botuna nga eza nini dacosta kende kokutana na nani na Bellevue bakende kokutana kuna bango mibale bakutani afiancé mwasi na ye kande ezalaka sali ye wolololololo kande ezalaka awolololi ye awolololi ye afiancé ye akotisi ye baki ya fiançai na mosapi ola vanda na ye esukela bango mibale alobi te ekosukela ka biso mibale te ifo mama pesa nini aye bango dacosta piatulu aye na mwasi na ye na Bellevue ti epa na bango akomi epa na bango aye kokuta pe ndeko na ye Karine Pala azalaki wana akomi epa na bango aye kokuta Naomi Ngolela kuna Naomi Ngolela o mama bango alingaka ke dacosta bala Naomi Ngolela do Naomi Ngolela kendene ka kotala bango aye kokuta Naomi Ngolela kuna Bellevue pakoti avandi po avanda nano ezalaki difficile po mama Milo motema mabele kaki ti aye avandi bandeko nanga chose grave eza nini dacosta lakisi musapa lakisi Milo abi na ye bino Bellevue na uti kofiancé ye yango na ye na Milo alongoli baki ya fiançai na musapi ya Bellevue alatisi yango na musapi ya Ngolela vraiment félicitations d'abord na Bellevue Kandi pour théâtre oyo emona na kaki eza opesi mbwa boyi donc ezo mona na déjà eza makasi eza théâtre moko otoko bate alors to invité bino nyonso famille libota nyonso to tombola mama na biso famille libota nyonso bozala wana bokende bo consommer film wana bo partager yango ndeko nanga yo opo ko une émission o partager yango batu bayeba déjà kuna eza ya koyinda makambu oyo esalema na bafoyer bele combien de bamama oyo baperti barêve ya bana bango na bafamille makambo ezo salema combien de personnes baperti barêve bana bango ka bongo eya na bamama musunga mwana nga mwasi fa bala mutambongo bamama boni batulisa bana bango basi likolo ozela mutambongo mbana boni bazala na mobali na ye moko be babandi na ye ti aya présenter pa na bango famille baboye po mobali na mbongo te et puis bata bongo mona kaka nzamba sela bango grâce mona ka pu nzamba sali grâce mutango atombwami ale mama tikal na soni botika ko pousser bana na ba relation moko boye o bana bazana ngote makambo tota na ba théâtre o eya makambo mo normal o ezo salema na ba vie réelle mabala boni yango bomoni lelo ezaka bato babali lelo lobi ba divorcé mabala boni o eza ba source ya malheur na ba foyer belé po nini papa mutaponela kinga mobali mama mutaponela kinga mwasi papa mutaponela kinga mabale belé zo fel mabale belé zo kufa mabale belé za kitoko te na libala omona mobala na libala makenda kotricher libanda omona mwasi na libala makenda kotricher libanda pourquoi abala ki mobali o motema ne linga kite pona nini po papa mutazoela ki mobali wana pona nini po mama mutazoela ki mobali wana makambo to omona o eza ba réalité ya vie yango wana théâtre o mama na biso Bellevue akotiseli biso
Maman na biso Bellevie auti kokotila biso théâtre oyo lelo titre nango eza surprise. Donc surprise car nde ba bengango surprise to ebité eza surprise agréable to eza surprise désagréable. Pona nga na munyango déjà surprise moko désagréable, surprise moko bizarre pour komona ke Bellevie Kandi ayeba ye ko présenter na famille ya mobali et mama ya mobali alongoli baki ya fiançailles wana alatisi yango mwasi o motema na ye elingi. En tout cas, ils ont déjà surprise moko désagréable pour na Bellevie Kandi. Alors, ce qu'on lingi Olanda théâtre oyo bandana e bandeliti suka tokei na yo et pas ya maman na biso Bellevie Kandi. Donc comment kaka Bellevie TV oko consommer théâtre oyo, vraiment félicitations na équipe momba ya Bellevie Kandi, félicitations na équipe mobimba vraiment ya Bellar TV. Kuna tozwa kaka biloko ya moto. Kuna tozwa kaka biloko ya moto. Donc balobi mon boulot na kosala yango, mon boulot na kosala yango musala nde liboso. Donc Poutine ya écriture kuna akoma atala te. Donc mama koma ye kuna, donc pas moyen. Alors tokende to consommer film wana tozo mona ngo déjà na ebandeli eza déjà moto. Quand nde balobaka c'est chaud na ebandeli eza déjà chaud, épisode déjà 1 epesi déjà ambiance epesi déjà elengi ya filme. Tomoni bato musu na bajua kuna te, tomoni bato musu pe bajua kala lokwa ba mama na biso makambo. Donc soko lingaka mama makambo tokei kuna epa ya mama na biso Bellevie Kandi okomona mama makambo a jouer kuna, mama loso a jouer kuna, Vini aza de retour epa ya mama na biso Bellevie Kandi, Vini de retour, Da Costa de retour, Naomi Ngolela aussi de retour. Alors baza ebele tomonika première partie batu mususu babimi, mais batu mususu baza nanu ya kobomba mabino mo boyebi babimaka nyonso te. Donc mama na biso Nicole Ebakata pe aza kuna. Donc théâtre o eza moto na yebisi bino. Théâtre oyo eza opesi mbwa aboyi. Alors félicitations à équipe mobimba vraiment ya Bellar. Nzamba baksela bino mayele, nzamba pesa bino sagesse, abaksela bino vraiment mayele, nzambe abatela bino bo continuer kosala musala na bino. Bandeko nanga wana na yaki ezaki kaka analyse ya théâtre oyo ezoleka. En tout cas naza sûr tokoya lisusu pona koya kobetela bino lisusu, pona koya ko fortifier soit ko poussa bino lisusu kokende kolanda yango po eza histoire moko kitoko makasi. Na yango na pesi merci na batu nyonso o bolandaka Irsil Botelo TV. Batu nyonso o bolandaka biso ba princesse Alegria, batu nyonso bo partageaka. De famille libota nyonso o bolandaka biso, o bolingaka biso, oyo bo partageaka musala na biso. En tout cas ba mbote na bino esika bozali, ba linda bukulu ya ba linda mbote na yo esika ozali, princesse Alegria ba mbote na yo esika ozali. Donc bana tout ba mama tout ba jeune tout ba yaya tout ba mama kulutu tout o bolingaka Irsil Botelo TV ba mbote na bino esika bozali. Donc Blanche Susanna, bisous mwana mama famille bota toujours. Blanche Susanna bisous, Gracia Mpoi bisous esika ozali. Brigitte Mangombi bisous esika ozali. En tout cas nzamba lola a protéger bino azala elongo na bino. Grâce Lukanga, avoir une mère comme Bellevie, mabala ekozala kaka. Grâce Lukanga, merci pour le message na yo. En tout cas, merci, message bien reçu. Merci mingi, que le Seigneur vous bénisse. Kiteka, merci aussi pour le message na yo. Nzamba Lola a bomba yo. Chimène Manuel, merci. Wana ba fan numéro 1 bato balinga Irsil Botelo TV, bana famille bota ya Tongo Fatima Tambo. Bisous. Bisous là-bas. Nzambe vraiment a bomba bino. Henriette Poba. Et si vous allez bambote na yo mwana mère. Sans oublier Maman Myriam depuis Bruxelles. Mwana Bruxelles attends.
Mama Myriam na biso na Bruxelles, moi na Bruxelles ya tongo balobi ye azanga kate kokomela Ursule Botello TV, ye azanga kate kutindela Ursule Botello TV message. En tout cas tant tolobaka tozalaka na besoin ya ba remarque na bino totiaka numéro na biso liboso na bino pona kozwa ba remarque na bino. Alors mama na biso ye vraiment azalaka wana azalaka toujours wana mama Myriam depuis Bruxelles. Donc moi na Bruxelles ya tongo ye azalaka wana pona ba remarque. En tout cas ye abengaka, ye atindaka ba audio, ye atindaka ba message, abengaka vraiment pona ko soutenir misala ya Ursule Botello TV pe a partageaka ba émission na biso. Nzamba lola a bomba yo wana tokomi na biso na suka soki nzamba zongi te tokokutana na bino lisusu elongo, tokokutana elongo na bino soki nzambe azongi te tokozala lisusu elongo na bino. Bandeko nanga na système moko ya bien so ezambala liboso okotina Ursule Botello TV o commenter, o liker, o partager. Nzamba lola a kopambola yo. Alors tika liloba pona filme oyo, koma liloba pona mama na biso Milo, mama na biso Belvi et puis papa na biso Da Costa. Bisous, bye, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et au sala bien. Bye.